Et salami lisusu na Afrique du Sud, précisément na Cape Town, et pas wapi jeune fille Oyo à Balibongo, un Zimbabwéen a Koufa déjà na Mboka na Bango, ça fait plus de 10 ans, à Bima en Afrique du Sud, awa à Bali sud-africaine, à Botina Eba na Mibale, Soukanango, Mobali wana lingakate ba poster ba photo na Facebook, a lingakate ba tchana na réseaux sociaux. Kasi moi siko luka ayeko découvrir famille ya Mobali. Asengi Mobali, baki nota la famille na Zimbabwe. Tant comme na Zimbabwe, Mobali a disparaître. Et ça la maki ndenge nini. Moi si wana yeba ki makamu ndenge nini. Yango tokobete na yo awa moi si o jeune fille à Leli. Pasi ya kosakana te likolo ya mbongo tala makambo o Mobali aki kosala esala mbongo na Europe mwasi na Mobali babalanaki kasi jour ya nuit de noces pendant que nuit de noces ngo salama Mobali akoti na nganga wana aye asangani na Mobali asangani na mwasi bango so bale ayesi bango dra wana bakeli kotanda ndako na bango bazaki na chambre d'hôtel soki basisi kotanda ndako na bango esilisi baya kozongisa ye makamni ya somo leki boyendeko o mwasi abangite a témoigner ye moko directement na moni apana avec na saki moko boy afongo les tirettes abimisi drap rouge abimisi deux oreillers rouges azango matandi likolo ba drap oyo zalaki na mousse ne omona abimisi soso mobimba ya kotamba soso etambolaka mama ngasele ko lekela kangai ekamusa ngai azi soso na abi bolongola bilamba o déshabiller moi sina Mobali na longoli bilamba bela ngapa longoli bilamba abo fukama to fukami na sita to fukami azi soso wana abuki kingo mama soso alelate abuki kingo achikaka soso alelate azi makila na kati na minu azi makila na sopelinga na Mobali nanga na nzoto tango asisi azi singa rouge akanginga na loketo aziso singa rouge akangi Mobali nanga na loketo mbala moko dire ke bisinga mata na mbetu na mati na mbetu mbela na mama bisinga Yolande ko bange loko moko te bazo mona cérémonie asalelinga oyo eza pona nini ke mama langa papa langa baza bandoki baba langa ke vi nanga mobimba na kobala te soki na bali na kokufa yango moni cérémonie oyo azosalela biso ko banga te mata na mbetu taka mbala matinga na mbetu matina mbetu tata wana taka bilamba roba noire ana alongoli mama roba noire mama kasi eza soni me na mona ngoso soni te pona na libosa Nzamba bikama fona lobakaka amatelinga bano lala ngai devant Mobali na nga moko ozo salaki mariage azotala eka bano lala ngana na mbetu miniti mukete na tala kaka boye alinga Jacques we akiti alisi Mobali na nga pesa sima Mobali na nga zwi sima pesi ano sale na sima o benga kango ke kumani mahana mama grâce tanga verset kaboye ajakile na Mobali nanga après biso nini bola tabilamba après ya deni na makambu ya makiona tala frère je ne dis taper à pandi poké pa ya confrère na biso papi mbomba qu'est-ce qui est makiona ya ba prophétie mosusu za la makiona nzo boye yoka frère je ne dis ta à pandi poké makiona eza lokwa nini atekelo disque pitch ni yoza wa journaliste okende na mboka Sénégal d'un côté na église bongo ngas ko na yebi yo na yebi pasteur wana yo yebi tekinga na yebi pasteur wana na côté li pasteur wana bureau ba tekele disque garçon moko na kata église comme on est pitchen Pimboma asala na B1 a journaliste tala boy a tout son bakara sika na Kinshasa a bali sikoyo na minute yo azabo a okende États-Unis na yebi cop no tout yo kamwa kaka pasteur donc parce que qui est déjà pasteur disque quoi bakte na pasteur bakte expliquer vie na yo sans yo yeba bakte si même na numéro de téléphone na yo pasteur ko banda na yebi mutu ba otene de RDC na zo kaloko mo RDC zalia mutu mo awuti RDC alia numéro na ye 009 98 abandoloba otali boy bimi numéro na yo pichen mutu ayebi yo te abeti numéro bimi ya yo abi komo na ye ekobanda na mboma to pa mbo
Tango ka pape, yo telemoka alléluia. Linda linda o, iya o, tantine lindo yo, mwaza mongo, iya o, tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village elle so likambreza na mboka ba olelisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na mitingi ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique. Yana Lokole TV, sanga plaisir. Allez voir téléphone na yo, kota na YouTube, kota comment Lokole TV, allez s'abonner fina musapi. Toini, bisous bye. Radio Lokole TV à fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso bana mibali na bana basi. Soto yawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa. Koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso toyoti kobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence Ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance et fidélité bo pesaka na programme oyo radio Lokole masolo et pa ya pito kuta na kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Ya na communauté na biso zali makambu ya kosakana te. Aucune na communauté africaine noire makambu ata communauté ya babindele makambo zala kama biso awa tolobaka makambo ya communauté na biso africaine noire mingi ya biso batu ya manga
Lingala, ozali kolanda nga ozali na Boende, ozali na Suisse, ozali na France, ozali na Istanbul, ozali na Genève, ozali na Ituri, ozali na Kigali, ozali na Bujumbura, ozali na Lesotho, esika nyonso ozali mbote na bino, merci na confiance pe fidélité bopesaka programme oyo. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende, Tata ya Sedek. Lelo, vous ne serez pas dessus, na plus de 55 minutes autour ça la bon ensemble. Beaucoup yo kabakambo ya somo ezali awa to section bino ba histoire ya somo autour beta oyo pasi yaya. Et ça l'a mis franchement en Afrique du Sud awa to beta yango ça na Cameroun. To beta yango ça bisika nyoso mais awa sika boy na Afrika ngele na Cape Town nde sala ezali fresh bana boy mwana mwasi ya bali mobali ya Zimbabwe njoka Zimbabwe na sakufa na mboka na bango et puis si passe yaya lisoto robetelo yango wana la sengi na yo o partager yaya soki okoti o aimer vidéo et puis o partager pour ma solo o to betaka awa ezalaka pona bisote ezalaka pona ko nuire mutute kaka pona ko sunga esika de kwa koi yo okoya te bande ko bali ko benga buse belé pona kaya ndeko oyo doli oyo bapesa ki mbongo so déjà ye asali compagnie na ye bopesa mbongo na Europe po baba de construire ndako na Congo soko esili yo kozwa nzoka bongo ezali ya lukuta bato ebele bali ko déclarer mbongo na bango alors boka ki ndeko doli ninga lobaki wana bande ko benge ebele bazali ba preuve ebele ya ndeko doli oyo il faut devoir bango mbongo bobenga biso to continuer to sur la peine ndeko doli to ko bongisa ngo à l'amiable po awa na radio lokole ezaka famille ya problème to ça nango olingaka mwasi kwa koyebisa ete mwasi aboya yo mutakima wana mbongo olingo senga mutu pardon yakana makambo wana awa na radio lokole to ko trouver le solution est-ce que okomi c'est que bien radio lokole ndi mankambo. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende, Tata Sadek Okomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié, Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux awana na ba histoire moko ya bien pour les vraiment minimal leçon d'enseignement c'est pour s'abonner au CP. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende, Tata Sadek na équipe mobile ezawana kaka pona ko CP ça biso nangana bino toza eloko. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Yambo to continue émission toto betelo masolo ezena sommer kuna bande otoyebi yango sponsor na biso Michael Josh yaya batu batali ko somba biloko na Michael Josh pona ba super wax hollandais babaki sous une semaine ti dimanche super wax hollandais na Michael Josh etoteka mana 95 € ba pamba 95 € toyebi ke na Europe na France na château roba tika ngomba 100 102 103 105 mais na Michael Josh 95 € ya pamba benga Michael Josh na Lumbango ezalaki une semaine à compte anniversaire siko babaki sous une semaine to senge libino et que dessus 2 semaines ngo donc dimanche prochain ekosila yaya atez-vous erangoyo somba super wax hollandais na 95 € ya pamba et ceux qui ont été batu bataki ko somba ba forme na Michael Josh botala ba carton bozo mona wana carton wana moko ezokende Afrique du Sud moko ekende Afrique du Sud mususu ezokende Espagne o mususu dali wana ezokende France donc Michael Josh batu bali ko somba misalande Michael Josh j'ai confiance ya mwana mboka est-ce que okomi c'est que bien tukena na ondengo wana yaya epesi pasi batukoluka mbongo na poto mbongo zali pasi vomia kutu osala na yo musare makasi mimana oba carton osala ko osala pona ko zwa lo meya kasi mbongo ya facile argent facile zaka pasi ya kosakana te tala ba de comme so ba o sacrifier vie na bango mobali a sacrifier vie na ye na ya mwasi na ye pona mbongo kaka pona mbongo mame pona mbongo mame yaya mbongo oyo soko yebi ko gérer yango te ko pesa yo pasi ya kosakana te yo ka témoignage de ko mwasi comment est-ce que ba balana mobali na ye après ko balana bo yebi des arso balana na mariage ba na nuit de noces na nuit de noces ba loaki hôtel pendant 4 jours ba ke wana mwasi tangu fête sili 4 heures ba matina mbetu yoka mobile esen oh yoko matana mbetu na ba maquillage ndengo wana kende ko longola maquillage pendant que moi ça coûte dans salle de bain longola maquillage amoni mobile akoti na papa moko yati noir nganga
et comme banga boye nini ote to sala boye mbola ese to sala boye po famille nga balakela nga na kobala te mais nga na bali il faut te couvrir njoka a sala makiona to ngoma kiona zo nini pona ba rituel pona mbongo papa wana nganga abimisi dramo so ya noir so ya pembe ko témoignage ndeko abandi kolala na mwasi ya mutu wana asisi kolala na mwasi ya mutu alali pena mobali na cimenterie est-ce que okomi pesi pasi nyonso wana ka pona mbongo eya na yikolo mingi te yo moko landa témoignage onde kwa pesi ezalaki pa ya mama na biso grâce kalanga oyemba elombe sese tokolanda elombe sese tokolanda elombe sesa chaki simele nelongi pona kotala mokili basoda balengele tumba ayolele quand nous films quand le Congo était encore Congo quand le Zaïre était encore Zaïre bana impere to komi pene bana impere to komi pene to sala guerre to jeune bango na mitema to kende elombe ceci maman Grâce Kalanga bonjour maman là vous êtes on est de cœur maman oyebi kaka landa témoignage ndeko muke extrait kaka ndenge moko expliquer et moto zonga yo nazo pesa ndeko abenga biso na nini ya Benin to pesi yo maloba ndeko mbote maman Grâce mbote maman mama nanga abengi awa na UK ngai mona na yo ko confesser makambo ekomelaki nga na mobali na ngai masai na Nzambe biso awa na UK nasalaki mariage na mobali na nga tozani awa ndenge na koti na UK awa na koti na bikamwa na kawampe mobali na ngai po na kota na bikamwa po tolo makambo tosalaki mobali na nga ntango abalaki nga fete ezalaki awa tosali fete ti na ngonga ya 4 heures nde ezalaka tofuti chambre po tobayaki badérangement nde ezalaka ke soki bozongi na ndako badérangement pendant 4 jours fete ekosila na ba 4 heures toke na chambre nazali na fatigue makasi mama Grâce fatigue ya fete ndenge ezalaka yo yebi ndenge namata na mbetu mobali na nga alobi te yolandi komata na mbetu te fana na divan nalongoli val nabwaki na divan ndenge namata so na mbetu fatigue elekaka makasi mobali na nga alobi te yolinga mata na mbetu kaka boye olongoli maquillage te kota na douche olongola maquillage bongo komata na mbetu mama Grâce na koti na douche naboka kaka miss boye mobali na nga azokota na mutu moko boye alatata alatiki kwa ba noir namoni oleti étrange nabi papa oyo kota na chambre na biso likambo eza to likambo eza te directement namoni papa wana azalaki na saki moko boye afongoli tirette abimisi drap ya rouge abimisi 2 oreillers ya rouge azango atandi likolo ya drap oyo ezalaki na mousse nde omona abimisi susu soso mobimba oya kotambola soso etambolaka mama Grâce eloko elekelaka ngai ekamusa ngai azwi soso wana abi bolongola bilamba oyo déshabillé mwasi na mobali nalongoli bilamba mobali nanga mpe alongoli bilamba abofukama tofukami na sita tofukami azwi soso wana abuki kingo mama soso alela te abuki kingo ati kaka soso alela te azwi makila na kati na minu azwi makila na sopelinga na mobali nanga na nzoto ntango asisi azwi singa rouge akangi nga na loketo azwi so singa rouge akangi mobali nanga na loketo mbala moko direct abisinga mata na mbetu na mati na mbetu mobali na mama abisinga yolandi kobanga eloko moko te ozomona cérémonie asaleli nga oyo eza mpona nini ke mama nanga papa nanga baza bandoki babaka nanga ke vi nanga mobimba na kobala te soki nabali na kokufa yango moni cérémonie oyo azosalela biso kobanga te mata na mbetu tanka mpona matisinga na mbetu mati na mbetu tata wana taka bilamba roba noir wana alongoli mama roba noir mama Grâce eza soni me naomona ngo so soni te mpona na liboso nzambe abikama fona loba kaka amatelinga banolala ngai devant mobali na nga moko oyo tosalaki mariage azotala eka banolala ngai wana na mbetu miniti moke te natala kaka boye alingai éjaculé boye akiti
ayebisi mobali nanga pesa nsima mobali nanga azwi nsima apesi ye anosali na nsima oyo babengaka yango ke kumanima wana mama Grace ntango averse ka boye aéjacule na mobali nanga apres ayebisi biso nini bolata bilamba tokiti ayebisi biso likambo nini na biso soki moni dra on jibo kozonga na ndako na bino bosala nini botanda nango na mbeto soki botanda nango na mbeto esili apres bosala nini boya kozongisela nga dra na ngai mama Grace elekelanga moto wana kei totika na mobali na ngai natiki mobali na nga mpo nini osali boye opemete moto oyo yo balinga kaka lelo meme pa tosali ata inane te opemete moto oyo abima na nga na misu no ekoma osala nga mpasi pendant 4 jours ozali na hotel yana soki mobali na nga alinga akushe na nga asima nga boye soki na rappele kaka yo mambo osalaki nga jour wana soki kolingaka nga te monaka eloko ya mobali na nga etelemaki elembi kada levidi ka bongo toye kozonga na ndako na biso tant tozongi na ndako mobali na nga azwi badra wana atanjango na mbeto mama Grace eloko elekelaki ngai ntango tozwi badra tokozongiselaka nganga soki azalaki mpe nganga ye si bazalaki ndoki ngai na yo toyebi te tanto kozongisa badra wana mobali na nga akomisaka abeti kaka shaki boye mbongo na mbongo succès nazangaki eloko moko te mobali wana ayebaki ne français te kaka anglais ko mobali na nga mpe alobaka anglais bamazalaka makambo nango na anglais nga nayebi na nga anglais te nazokanga makambo azoba na anglais te mobali aye kokóma na mbongo so abeti kaka shaki bo succès esalaki pendant 2 ans mpo nga a na mboka a na Londres naza na 7 ans depuis naye na Londres a succès na pendant 2 ans vie aye kokóma ya pasi mobali na nga azosima susu mbongo te mobali na nga babengaka peni na ye ezotelema lisusu te mobali na nga komi na vie moko ya pasi kaka ndenge ezalaka soki na modebi mwa moke nde tolie nde mpe tofuti ndako mama Grace eloko nakoti na bikamwa awa nalembi va mama Grace yaya makambo ya makiona oyo ya Denis ya loba ti bato bana kondima ete après ya Denis tala sika wa boye frère José Nzita na micro ya confrère biso Papi Mboma a dénoncé makiona yaya au fond de ka boye l'église excusez-moi au côté de l'église au qui pasteur azoloba on no faire un tel avant de kuna asala ka boy ba si ba préparer yango kaka nde ba beta mama olivelo mo ndengo wana yo siko muto ebité au qui pasteur mo ebité atteint comme na yo prophétie ya prophétie le coup de zalaka mais keba parmi les faux il y a de vrais ba vrai le kola ba prophète Alijo yaya yo prophète Alijo azo pesa be fata na musika est-ce que bokomi est-ce que na kosi ba to bojo fata te et pas prophète Alijo est-ce que boyebi est-ce que ngana yebi yo pour la tegira au disque bomonde nzambe ya prophète Alijo ali kosa ya baka ezaka ofele azo ofele pesa ofele ba fata o pesa bato wala prophète Alijo yaya benga biso ko numéro prophète Alijo e fata ya musika lokuta makiona te lokola frère José Nzita dénoncer ba makiona ya bato makiona za ntoka bongo yoka na ndenge José Nzita zo dénoncer makiona ya fungola misu yoka est-ce que komi bino ka sa o prophète bibu na mbango boki prophète be mbango boki yoka makiona bosoka yango wana yaya batekela mtu na yo déjà ba beti yango okoi kao njoka za lokuta landa bakoza lokuta makasi bakoza bakolinga basi makiona ngo ezaka nini makiona eza lokwa nini batekelo disque pitch ni yo za wa journaliste okende na mboka Sénégal d'un côté na église bongo ngas ko na yebi na yebi pasteur wana yo yebi tekinga na yebi pasteur wana na côté li pasteur wana bureau ba tekele disque garçon moko na ka église comme on est pitch Papi Mboma asala na B1 a journaliste tala boy a tout son bakara sika na Kinshasa a bali sikoyo na minute ya zabo a okende États-Unis na yebi cop notu yo kamwa kaka pasteur wana qui est déjà pasteur vina yo disque ko bakte na pasteur bakte expliquer vina yo sans yo yeba bapesi même na numéro téléphone na yo pasteur ko banda na yebi mutumo ko tena de RDC na zo kaloko mo RDC zali ao mutumo wa uti RDC ali ao numéro na ye 009 98 abandoloba otali boy bimi numéro na yo pichen muta yebi yo te abeti numéro bimi ya yo abi komo na ye ekobana na mboma to pa mbo
Tant on papier, yo télémoka qui alléluia, alléluia. Oh! Eh, ogangi. Et la prise. Et ça a bon prise. Alléluia, alléluia, alléluia. Bah boko église nyo se paye et télémi ba moni un miracle. Yo komo ya liboso alléluia, alléluia. Papa na yebi yo, on a yebi yo. Tu to kutana te. Dieu te connaît. D'ailleurs kundo zali akozo kende États-Unis dans des semaines. Oh kuei. Ndemo zana uto somba Ferrari asika. Oh kuei. Wala ne makiona. Ah, kama makiona ngwana. Manque de wana disque. Heureusement maman da catholique. Yango wana. Siko so ba betu lo kwa bongo. OCD. OCD ba mota ba biso kaka. Po o nzamba songa makamlo sima faut s'aimer $10,000 awa. Otali yo moko bi ke nzambe ayebi ngado so na s'aimer $10,000 okozwa plus de 100. Osani. Au plus $10,000. Po yebi ke ozwa après 10,000 wana ozwa 100,000. Tango kende bobale. Ozongi boye ozuno pa ngo mutenda ko pesa bei wana mutenda teka bei. Commission côté l'église. Babeta côté l'église. Eh, babeta bale bakaboli siko yepa ye moni master monde ezana ngamna tekela ko disque ko $10,000 donc yo soit 3,000 pesa na 7,000. O te yo tozo kabla 5 bakaboli 5. Bale pena ndengwana okamwe boyo siko ko mo banga ye makasi. Parce que muta tangi vu na yo ayebisu makamuni okomo bange makasi c'est un encore papi mboma telema mais siko batone ba banga rateke muto ayo teke lo disque wana un jour pe go pie kanda bo soli bien te ayo bim sa vérité hein pétarapé oui et pétarapé bo secret bimi pe bo bim pe bien te et pétarapé donc voilà pourquoi j'ai dit mais dans tout ça voilà pourquoi j'ai dit Nzamba zanaye pourquoi Dieu Nzamba lobaki laisser le vrai et le blé bakola ensemble. Il faut bakola ndengwana. Yangonde ko excité suko yo papi oluka nzambe ya solo. Biloko kutinda biso toluka nzambe ya solo yangwana. Ozwi Biblia okeluka nzambe na ngai. Na kecha makolo na église nini. Yebisanga mwana na yo. Posoki na kufi lelo na perdre la vie éternelle. Ngana okota li felote. Soko ngoti danga li felo ngana ganga na miso abatuke. Yondo lakisaki ngate sika na keno sambela. Tala ubi nzambe. Soko lubine ndengwana. Esidika na buto la labo ayebiso kende pa pasteur te keno sambela kuna kima na église. Nzambe. Nzambe sa vie éternelle basara na ngote papi. Osalo yenge na vie éternelle. So keli felo libela bomo nga yebisa nzambe montre moi mon pasteur soki a baby nzambe na kisangai pasteur na nga mukola ko beba bando beba nzambe yebisa ngai pona ko ndima te na dia biloko mutu abeba po iko affecter ngai ozomo esu ka affecter na nkota lola te mais sikoyo tangu boloba bongo olinga to lia biloko mutu beba ba ndeko na biso ba sœur na biso a venir de la justice ba sœur na biso a venir ya nini braliment basser na biso oya yo c'est déjà yo comprendre raté non mais non moi yo je comprends avant oh on comprend ni ton no basser mon segini mon segini bali yo mtu beta bonga la segini na kapo ba basser na biso yo basser na biso apaka juma amen obi bangoti nabi amen voilà basser na biso wana Batanet ba 207 akepa bouli atali na fin cop atali versement na e ce versement c'est bon tant bango ba yak église ba ye ko pesa dim offrande ouais mbongo na bango ne tape mbongo bien bon pitche lelo na oyebiso oye bango l'église wa bobo ya raté mbongo église yo kangai église ali centre ya ba délaissé bato yo ba bwakama bake oluka nzambe. Voilà ndeko tokobetela osika bo lisolo ya pasi lisolo oyo salami bongo na Afrika ngele précisément na Cape Town epai wapi ndeko mwasi abalaki bongo Ghost Elima revenant mais avant de continuer to koloba suboye makambu ya anti-poison ba esi biso na Bruxelles couple mais oto kufa na Bruxelles kuna Belgique quelque part na Belgique batela bango poison na fête ya to yo kaka radio lokole programme la bino ya ngoyo zo sunga bino pona boza jour en commun accord na mokili ya omoni yango na l'action sur ya lelo yango elo yango anti-poison na ese bizaka ko mbuma lidesu ya est-ce que bandeko wana na Belgique ba kufi soki ba benga ki biso to tcha contact na muta anti-poison ba nga kufa omoni yango esa na ka mukie kaka boye
lokola mbuma lidesu oyo soko le yango soki batela ke poison mbala moko wani kosala diarrhée ata 3 4 ata 5 jours silise clinio soki diarrhée to bandi ko pisse mingi ko suba mingi soki pe batela loko moko te ole na yango boye ya garantie à 6 mois ata ba niki yongo na micro ata ba niki yona kiti e ko zo ya atez-vous bandeko oyo basi ba sombi ba pesi ba témoignage omoni yango ngala sina liaki déjà ngai 6 mois ekoki ya leo le na mnosu oyo deuxième fois omoni yango kaka mbalido suboy et ça le kola mbalido su ya benga na privé to en contact na bango ya olingo ke legi sasa aucun d'Afrique aucun de fête ata usanga en Europe usanga wa ba fête zongi ba concert zongi ya bazo boma bato na poison okoyeba te ata ya biloko te ya kiti ya verre soko melade ya oyo basambo na bango basuki oto ba te trobi moni yanga yango tikana liango eza bo makasi il faut que bana ko broyer yango au brango oli yango zo mela ya bazo otela pe bana poisson à l'école ozili momaboye o tout yango bien opesi moi na pe à lire wa na école ba ninga ba niki ba sali mabe e go zo moi na te degré ba politicien bazo benga bazo ba mbuma oyo bazo ko zo ngwa gogo ya atez-vous aux États-Unis, aux Europe, en Afrique, na Congo, benga, boninga, on a l'obagité, nami lobeli, et ça la goûté, le roi al des, mon allé en haut, la des souboé, 6 mois ya garantie, à ton niki boy, azaka ya olen, est-ce que commis? C'est que bien. Il y a trop de gens qui en Afrique du Sud qui sont passés au Sakanate. Jeune fille Oyo, Azali Bongo sud-africaine. Azali qui n'a copain à Ebade ko Vanda. Copain on a valé ko maltraité d'après. Abade ko séparé, abade ko maltraité. Baye ko kabwana. A détester que Abade ko lingambali te. Boye biso ki mbala yo nyokola yo. Ne zakabasi ba koma kandire. Ba boy maramba mibali ba yini mibali akusakate ba mama esa bongo te bokomi ba ndiko kanselo kola mibali nyoso bazara komba kola mibali na yo wana do ya bayaki mibali akusakate kaka detalaka na supermarché moko na centre commercial amoni jeune garçon moko azoko landaye tellement yina mibali akusakate ba gangia fingi guta lobi mabe pona ya fi obozo monezo le kawana video wana ye wana fi ngome ba sabne longna ezati telaka makamandi ngwana ba ko sabne longna ezati yango bomo na yimdo le kawana na suka ya apete manager mo en anglais to kotela wa anglais oyo so ka anglais oyo kate oyo ka mais pour ba ko anglais te ya on to interpréter le bino avant déjà pour ko ka anglais bo se plaindre te est-ce que commis c'est que bien ya telanga ba j'aime telanga ba j'aime ba de ko partager tout le monde a makambo kana musika siko e salime na biso na misu pena boye garçon wana mandi ko insister jeune fille abi bon na vena pesa ye chance peut-être ça différent effectivement après ça jeune garçon wana chance degré ya lolango oyo amona pas jeune garçon wana nanu azwa ngote banda botama nani azwa ngote banda botama asepeli. Alors, bref, Keiti na libala, brebi, libala oya biso étranger, sous étranger, et ça la famille na mboka mususu surtout mobile ngo zaki zimbabwéen. Asa bien et puis na ba mboka oyo se développer za arabe qui na mérite bino ba se bolinga c'est bon. Asuka moi des témoins, ba balandi ba pesi mariage coutumier salami, mariage religieux ba na voile qui toko. Ba bandi pe ofana ndakumoko. Ndenge ka wasema na Afrique du Sud awa moi to peut adresse na mongo za tetala pour la sécurité est-ce que commis ya toujours beta les solongo na ba réserve belé est-ce que commis bana mala city ba bible kam obana Cape Town ba do fanda kumoko ba boti mona liboso ba boti mona mibale ba komina bana mibale
ndeko wana kombo na ye ezali ni bino bokoyoka kombo na ye to fiant ko na anglais oka ndenge azoloba kombo ya mbali na ye na kombo na ye alobi yango kombo na ye bokoyoka bino moko na pe oka moi synthèse moi résumé pour yeba ba photo pe na bango ya mariage ezali mariage coutumier mariage religieux sikoyo chaque fois ba balani moi c'est ça mobali mais to bana biso mbale boye na pe na besoin solo na ba famille na yo olingata solo famille na po anini ote okosola na famille na ngai na lingaka pe to kena ta na Zimbabwe za musika te to lungu na Afrique du Sud ta Zimbabwe ta une semaine totali pe ba belle famille ba mon bakoko na bango bino premier ate to kende chaque fois na la date par exemple ce qui va sola ba to semaine prochaine to na week-end tango comme on est vendredi a changer likamusu a créer a dribbler non et puis si contre-temps ça bino to le mba contre te PC belé na mona lokola abana olinga susute ngala ke ne pas la bango na comment il faut suspecter est-ce mobali o na bala ye aza zimbabweyen est-ce que azaka la mwasi na mboka na bango Zimbabwe te pona ne alinga te ngala sono mandeko na yekuna pona ne alinga te to ke na Zimbabwe chose grave soki ba mwasi na me basala ba délire non ba bina mobali ba kokanga ba photo ba délire jour moko a posta photo na ye na mobile na Facebook mobile a mona mobile a tomoka ya kosakala te oko poster photo na Facebook te tikaka kotiaka photo na Facebook so kotia photo na Facebook ozo détruire ngai donc ye na ba réseaux sociaux alingara te ba tia photo na ye ya bon to bengo ko moi suspect to ngani mais ba musu balinga ba bona pele bon na Facebook te ba belé hein ya te ba biso to linga Facebook pena mingi te mais WhatsApp to sali mais mobile yango ye réseaux sociaux on a au saisir WhatsApp c'est bon kubenga non ça c'est bon et arriva yisogi na kainga photo na mbali wana to na kangie photo na tongo boye photo na phone na ye ezate bo ba ne ko effacer ba photo nion surtout de moi ça na photo na été mais ba photo na biso ya mari ezali et biso na ba carte wana ezali premier te to va na bien mobile na ngai ça va to considérer na Facebook to considérer na fait na combo ya mobile na ngai ya mboka na so normal ngai yeso ye fier na ki trop Facebook ba fier ko to fier Android ba fier mikolo ba onga ba TikTok ba Facebook ba zanga raté présente ce que jour mo par curiosité voilà ba déjà ba mi déjà di bala ki tok va faire la TikTok ba pas na rabusa donc ba ça la vie est bien ya to côté leur image yo quand yemo ka témoigner mais ça l'anglais est-ce qu'on en anglais voilà voilà da bande ko ya stage né à Londres ba c'est la Nouvelle-Zélande pour mes atémé bande ko francophone ba francophone ya ko interpréter les bino ba francophone na ba lingala phone est-ce que bokomi tselanga ba jemba ya ils sont salami en Afrique du Sud récemment et ça beba en Afrique du Sud na Cape Town kaka ndeko wana ata trop Facebook trop réseaux sociaux ko fouiller des arabes bebi ka ndeza la kat l'ami de mon de ton ami l'ami atalinga be bu amona kombo moko boye e kokana na mobali na ye kombo ninyo la pese ka exemple ko la Pelende fiston Pelende siko amoni kuna mutentel Pelende ya mwana mwasi est-ce que Pelende oyo akoza la ndeko ya Pelende ya ngai te po komba ngope eza bata Zimbabwe kaka atendre demande amit ye pa ndimi baba ndi pe okomana boni oza bien yo na na Zimbabwe na fala ko fala ngani atuni esigoyo est-ce que oyebi mutu entel baba ndi ko donc ezaki grande sœur mobile na ya bandi ko sona esigo est-ce que oyebi mutu entel grande sœur alobi mais oui na ebie wana leki na ngai ba osola leki na yo leki na onde kutu asa mobile na ngate zwa na awa na esaka chaque fois que to ya hotela na famille dingate asa na ndi mobile na yo ba osola na Facebook c'est pas possible asa mobile na onde nini wana to ba leki na nga asa kufa kala déjà ba 10 ans yango asa kufa to kunaye bien sikoyo fiya na bandi mais makamno lo bananga wana akufa ndenge mobali na nga to fala kalenda kumoko azakutu awa doki ake musar to zalaka na ye makamlo lo bala tinga ngalo photo
Fille wana azwi photo na bango po mobala alingaka ata tika photo na téléphone. Azwi photo ya mariage moko ya mariage na bango, akangi yango photo atindeli ye. Omoni kutu wana eza jour na biso ya mariage. Oh. Serre pena tali pena be oui, oh ndeko na biso, mais ndeko na biso asa akufa kotoyo. Yo ofana mutakufa. Fille wana ye juste. Yaya, ba anglophone bazaka l'esprit hein. Yaya ko ba francophone te ba lingala fo ba banga pam pam. Oh! Mobali ona sana te ya kokufa. To bota kutu bana mibale. Si ko sana nga bino ça va ko paniquer te, zala calme. Biso tozo ya kuna, tozo ya ko surprendre yi. Total ya soso ya surba, basana bana mibale. Premier. Ça va. Et ça qui na semaine, bébé que Zimbabwe na Afrique du Sud, et elle ko mutana na France ak de Belgique. Donc arare na Johannesburg quoi. Elle ko mutana akende Bruxelles ak na Paris. Vous comprenez? Donc pembeni kaka. Donc ça va, tokoya dans 2 semaines, yo melanga ngingi. Jeune fille on appelle à melangenge, a s'occuper de mbali peut très bien. Jour où il fallait pas un certain week-end on fallait pas ya maman ya mobali wana akufa revenant akufi kuna Zimbabwe bazui matanga non ça va ça bengeno to zui matanga maman akufi moyeto ya ezate mais problème ezate to bongisa tokoya semaine dans 2 semaines ya makamwa za la mystique ye koto yo de mobali a senti. C'est comme si quelque chose ne va pas. Et puis ça moi ça va. Au senganga petro, to geta ba famille na ngai, siko na ndimi to kende siko yo na Zimbabwe pour omona famille na ngai. C'est vrai, moi ça c'est prier. Fia na maîtrise. Quand ne ba omona lo ba wana lo ngomona tetaka défendre la maîtrise au sakate do yebe na revenant. Moi to la sabino ba ne za tetaka pona obikaka ba na doki pona ko conserver ba na bata vivant. To beta ba solo mora boy ndeko moko oyo abotela mundele revenant. To beta sur le Cameroun, ndengo wana, tam siango na Afrique du Sud, sika to sala Afrique angele. Fi on a maîtrise. Oyebi fi on a pas dit ko sur la grande série et mo we ya revenant que non ayebisinga to koya weekend moko boto ya pour ko visiter alors bozo ya pour mais ça na maîtrise au sakanati. Ça na maîtrise. Et ça n'est pas un jour on fallait pas kende. Ba valise peut très bien, ba jeep bis. On va la voiture na bango, jeep. Ba démarrer mutuka na bala mibale na papa ye moko na volant. Fiwa sikoyo, pa yebi bangmele kene. Bon, akobanga pe sur la bola la mutu wana bozala kana ye, talaka yondo osali wa sobe sa mobile na yo azaka revenant akufa ondima te. Bon, ata ba lobi ozo moko aleti ba sur pour ce africain, boko ko cela est makambo. Si vous faites un mariage à Bombi, à Ngom, à Monate, à Jupe, bref, ti na Zimbabwe. Kaka nenge salamaka, tangu ba komi na Zimbabwe, ba parke mutuka quelque part. Ba bandiko kende ti na mboka na ndaku oyo ya bango, ya mobali ya mbalu wana. Mobali ya bisie boyo. Omonda kuwana kaka ne balobaka. Omonda kuwana e para bisu yango wana. E para bisu yango wana mais na coutume na culture na biso ndenge na fandi pendant longtemps na zongité na kozonga ndengo ante il faut la que ne ba frère na ngai na zo moi 2-3 frères na nga to ya na bango ensemble pour to célébrer to sepela ndenge nga na ye donc bino premier été boke de kuna bana bo beta porte bo kota yebisa bango non yo zali mwasi ya intel bo comme mo otanga donc apesi comme na ya mboka okase comprendre ça le ko la bino la tindi bango bokende kuna boyebisa bango obeti porte bafungo mano do ba yo sali mwasi ya pele ne par exemple pesi comme na ya mboka kuna ya bokoyoka ngoto mwasi ba mona ngope normal à se maîtriser pe ya pas de souci abino ngala wala ndabino rasiko ba monde ka faire na ngaya pembeni awa effectivement ndaka faire na pesa ka pembeni na ozo bango mi bale wa konstoya mwasi pa kei abeti pe porte boni pour serra ça yeba ke des choses ya abenge la komona comment tu vas on ça bien boni oh non ngai mwasi ya intel alobi kombo ya mboka mutu wana c'est vraiment c'est intel aza wapi évidemment sœur assez alerté de la famille mobakeno tala ndeko abima na Afrique du Sud abala mwasi kutu basona mwasi nae c'est vrai
boyena o toye na ye ayebisi biso akepa bandeko na ye awa est bandeko bandeko neza pembeni bandeko bafana pembeni abia ozwa bango comme ça baya ensemble basepela mama fanda bafandisi ya bokilote batini siko mwana mususu kende pa ya intel benga bango comme ça bozwa bango so boya po bayebi ndako bandeko na bango pembeni effectivement ndako bandeko na pembeni wana mwana bimi akei ndako bandeko na bango akekuna ndeko na bango azalaki te emprunté nzela mususu po aya po bango so bayebi histoire wana abino na komi kuna na mona nga yaki ngandi te tanga yeko zonga boye akutana yango de sasa ye wana mais ye le revenant ba moni yete babi oh mais to moni ye kuna te est-ce que oye na ye abi na to ye na ye mutapusi mutu kiza ye na bana bango yo tuna bango est-ce boye na papa oye to ye na papa mais ce que papa ça papa abino a ozo faire na ye monga ba lukier ba moniti est-ce que c'est vrai famille douter mon ndambo siko moi ça me met sur la photo ya mariage sous photo oh sera monaki ba kanga photo la photo siko ba photo ba preuve bon mon photo mariage yango ya kutimi yango yo moni oh yete ye photo mariage religieux yango tenga oh ye oh babino mobali na yo ndenge zali awa asi akufa 10 ans yango yo epesi pito pale mais azaki na maîtrise fi wana ba kene na cimetière bon cimetière mbala na yango agangi abino c'est pas possible ngai na ola na ghost na most bon moi ça se dire un revenant qu'est-ce qui m'est arrivé na boya ki bakama mibali oyo nzambo salinga boye po alinga jeune fille oyo ba passer moi 2 jours seulement non je ne peux plus rester ici il faut na zone en Afrique du Sud. Moi si mon n'était pas pour ça à démarrer mutuka croyant que ne m'a l'équipe parce que a linga ki mobile na ye malgré revenant abino ya ta revenant ngala linga no fa ne ka ndengo wana na zonga na Afrique du Sud peut-être na écouter na ndako papa Fisto azonga ti na ndako na Cape Town na ndako na bango akanisa ki lokola akomona mobile na ye ke aboye écouter la famille na bango pour ça revenant akuta na ndako tanga zongi na ndako amona mobilité amona sous mobilité ti lelo amona mobilité me bilamba ya mobali ezali wana ti lelo amona bomi likambo ya kokate ayebisi famille yango likambo pendant tina media yaya makambo esala maka est-ce que mobali osala na ndako wana yaya talaka siko basini mususu ndeko ba ese abetenga susula baki basa e bestu basi ebele na bala basa ba revenant azobo tape bana za normal okoyeba te omona mwa distraction muke tango ke musala ya zonga na monde wala kuna epaye kozonga na mibali pendenge moko yaya vigilance et fate za ekatakate lo sambo siko tala bisolo muke to bombela ki yango wala esalemo en Afrique du Sud fraîchement est-ce que komi c'est que bien to suki awalelo merci na Chris Larize Pelende réalisateur émission Oyo. Merci pena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Mamari na Rumbi la femme à la taille d'une petite spaghetti ni courbure ni virage. Merci d'avoir surtout de s'abonner massivement, de partager. To kutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Chap chap. Et tchara. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Tolobela makambu ya Mike Josh bomodi ke compagnie brand marque déposé ya sika ya mwana mboka oyo asali pona kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya yaya okele États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe rapena doki ba brand ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye bande ko bele ba ali ko benga boso ko benga biso ma pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro so le kayango bo numéro Mike Josh yango ata to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezali ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oliko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotaka na site bandeko site yango azo telebino site yango wana okotika na site wana donc okota site e ko pesa oboyinde bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya
ils ont trois barres na droite, il y a téléphone na auto écran au côté on a marché au talib article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyoso tout au on a besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali au sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa ça qui prenait au taper laptop vous comprendre au laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyoso tu kolinga kotaka la site wana komona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà ba montre ezali ba montre siko boye ya toko changer ba montre le quoi na filme montre oyo Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet azoki acteur ozomona ozokata na ba sachet ya to mettre dans le solo to continuer information tire to ba sponsor po ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso wa congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga session na sima voilà montre oyo eza waterproof waterproof à l'accident c'est à dire que montre oyo na la tango boye na ko so ko na piscine na ko kota na mai na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te ya montre ni lataka soki zalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo parate ya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka tozana hiver ce doit na été bobonga na plonger na piscine na moni montre pena ngoyo ça ebele ya kota na site wana kota na site commander soki o comprendre te benga Mike Josh numéro ya ngwana obengi ya ko benga ete pona osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo sute benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité o comprendre ezali so ko na site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko ya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh ya nyonso tout o sala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te ya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozo ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site ya ngwana kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kam etali ba super wax hollandais na ça gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bandeko babenga kebele bandeko mso ba commande on a besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et ka na prix de gros alors prix de gros on a pour na Mike Josh atekela yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako na to na boutique na adresse au go pesa et c'est na yo oskokuza 50 pièces seulement bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement et ça quantité moko industrielle pour prix ya mukie wana batie et ça pour na baso mango soki osala moya ko so mango te bandeko soko pesi order wana to proposola ki yango o pesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces il y a pièces boko il y a 10 pièces il y a 20 pièces boko zelati ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco
Et puis, ben, qu'on livre DHL, s'il vous plaît, une adresse au yo kopes. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous pouvez commande na yo, na lingi na 10 pièces, qu'on les late, qu'on va ngate, et qu'on y a, qu'on peut savoir délai, au 10 pièces de qu'on y a. Ce que lingi au zoango dans 2-3 jours, 50 pièces, madame. Donc, vous en Europe, vous en Afrique, en fait, na Belgique, na Espagne, na Wapi, partout, na Congo, na Angola, Bosangadi, surtout, il y a Congo, Brazzaville, vous avez Ramaputa, maman, il y a Congo. Ok, ndaka lomé ko somo mapute ouais ça mapute ya Hong Kong. Auto en anglais fait fake originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bo sangisi muke bo pesi commande bo ko zo yango te o to loba kité to lobby. Ils appellent na Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision des chefs de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon, bino na Congo. Bozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi nanoya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial. Kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous, car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer. Tokumi sayo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.